Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga me vongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Bonsoir, chers internautes de www.congoyasika.com. Merci encore à Nizalaki, les boss des boss. Hein? VO a changé ma solo dans Stockholm. Il a confirmé soirée a craqué plus de 150 personnes dans la salle. Via Zonga, tous ont vu en live, tout petit kakaba revoka Nizalaka, tout petit kaliawa, tout mati bendele ya Congo Sika dans Stockholm. Via Maurice première impression na yo na soirée où il y a 100% réussite dans le journal des samedis à Guinée. Merci Bobo Bola, Triple B. Vraiment merci pour l'accueil, pour saluer pour l'angaï. Merci na musala munene oyo bozo sala awa na kati ya Suède, précisément na Stockholm. Alors binon de boza ba représentant ya Congo ya sika na Suède. Vraiment musala legi kitoko makasi. Merci Karane Bolandi, bande on a biso bolinga biso po balobi Nicolo site les mieux suivis, site au bateau quota du matin midi soir. Congoyasika.com. Vie, tous les bâtis, aussi invité par hasard, tous comprendre les potes, tous mon qui après moi comme premier site suivi dans la diaspora. Merci Bobo la Triple B. Moussala eza malobate. Moussala, il faut travailler surtout le barana Congoyasika que le travail précède la parole. Mais alors peut-être biso représentant ya Congoyasika na Russie. Le huissier du peuple, il y a le bagage qui est Tianase. C'est ma Tianase. Tianase parce que ce qu'on est pressé au Yengulu au Kutana. Donc il faut encore raisonner parce que le peuple, public est à la biso, le public a juger. Nasimbi qui cité, n'a croire à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de l'humanité et mon Sauveur. Je suis chrétien, naebi que contribution d'angaï pour le Congo. Pour la diaspora, il y a des informations, il y a la culture congolaise. La culture, la innovation, la bien. Il y a personnellement accepté organiser la grande soirée chauffée Scandinavie. Merci Kakani Tolobaki, Balobaka, on reconnaît l'homme dans ses œuvres. Ceux qui viennent solo, les petits solo, qu'on a vu, à confirmer la solo, c'est un grand pays, capitaine, c'est quand même vu à confirmer la tamouke, à salir ma solo. L'épreuve qui est là, biso, tu es ouana pour notre petit naïe, tout ce ma vie na moussala. Bon, message, j'ai vu Europé, ça pour tous les bâtis, tout le monde qui est d'ici, janvier à 2014, dans le monde qui est dans la site, les mieux suivis dans la diaspora. Remerciement d'Europé, ça va la Suède, dans les Bayambi, on va voler. Vraiment, merci, Naba, c'est doigt nyonso. Merci. Na diaspora mobimba, diaspora congolaise. Merci Nabino vraiment Boyambinga qui top. Boyambinga très bien. Merci. Boyambinga très bien. Soirée l'équipe très bien. Avec Ed Yande Konabiso, directeur technique Eric Photo. Asali Moussala Moro Kitoko. Yo Sali Moussala Kitoko. Yo nous a vraiment acteur. Il y a comme journaliste Nakatia Fetiwana. Merci. Les gars qui Kitoko. Et puis toujours remercier notre petite fille, notre soeur Lala Stéphanie, pour ça qui va Moussala Kito, qu'on équipe Mobimba, ya Congo ya Sika. Je vous remercie, je profite de l'occasion. Si on a zonga na place Navandaka, na Norvège, na Norvège, Maurice de retour, na chaise na yé pour Moussala et continuer toujours qu'on implanter Congo ya Sika dans le monde entier. Vraiment merci. Et les gars qui toko à qui bien à toi na katia Teban donc meilleur train en Europe aux avions classe bien trop cher 1200 €. Mais vieux Air Leki via solo pour le métro quoi donc Air Leki on classe via solo li aux andeke donc il y a mystique pour na kolobaka qui toza wana tozo dépenser muke pour na informer bino diaspora. Mais là, on a comme message, bande konanga ba congolais.
boza un peu découragé tant bon na biso ba journaliste il boso ya ba petit écran na bino na ba ordinateur na bino boza ka koyoka eloko moko ya valeur moko bo limbisa biso peut-être na ba erreur peut-être na makambo zo choquer bino boko mela ka biso mais biso Congo ya sika to ngi to même toujours même changement na kati ya presse toujours changer couleur ya presse donc presse ils ont changé to y na éducation to y na culture to y na formation donc to le site humanitaire to pesa ki ba don pour Hollanda on to pesa ki ba don na biso pour na petit peuple na peuple zo souffrir bah journalistes na biso romona ba sont de beaux gars sont propres et donc ba tanga ba zo biso ka ba information na milliers ya diaspora alors ceux qui to sali mabe bo informer biso bo aider biso pour to changer to ça sous musala ya malamu yango nazo remercier ba oh nyos ba idaka biso na musala comme lui Moulasi le Katangé le plus si le grand Katangé alors to benga ka Madiba donc c'est lui le remplaçant valable de Mandela lui Moulasi le remplaçant valable de Mandela donc merci na service social ka ozo rendre toujours na ba moyen mukyo za kanango pour Congo asike mata merci na Redo les rescapés Redo merci na celui qu'on appelle Blaise Alingi Café Noir de la Norvège. Vraiment, merci à Dri Gombaki, Real Time, à une équipe pour tout ça, il y a Makasi, il y a collaboration, et Kelly Katenda, pour la zone Ningisaba Paris, Mikolo, ici c'est Paris. Donc, merci. Tozo ya Kalamingi te bozo mona bobo la nanga imo tozo kita poto sala nzoto na nzoto si musala ngaka donc ça les bien donc bobo la triple B Kelly Katenda bobo la triple B Maurice Premier na terrain protocole saka masolongo donc na ba janvier par la grâce de Dieu donc nazo zonga tous ensemble musala continuer bosala musala au malam peuple ndi mabino et puis to kende ka liboso site oyo ya changement de mentalité site humanitaire Congo ya sika olobi soni niko kaka net olobaki. Moi je tiens à remercier Eric Photo mon pire vieux vient na Kati. Yo ebi masolo yo Cornel Monia tokoya na Congo ya sika na Paris tokoya ko beta na presse na Paris pour balobi mo ki le confirmer Congo ya sika na Stockholm donc bato nyonso balingaka biso Guilain d'Or masolo yango yo bato nyonso balingaka biso awa ilakata kinga ya ino malamba Titi Kuchi le gouverneur respect oyambaki biso to sepele oyambaki Congo ya sika na motema moko to remercier Titi Kuchi masolo za bien Eric Photo kaka nozo sunga bandeko na musala oyo continuer donc des coups de chapeau parce que comme sololi merci na bato na biso so Finlande merci na famille il y avait na biso Maurice Premier na Norvège na place où outi ekendeli malamu donc tous ensemble Dr. Mikolo Tianase le site le mieux suivi na minutieuse Congo ya sika donc on aura biso na donc tiki bino kaka na lobaki kotelema za kotelenkelo match kitoko na jamais ton à Paris donc bana ya Paris bo pika bo balobi Congo ya sika ba jeune ya sika yeyo bilamba ya sika ba fille ya sika ba maele ya sika maele ya ngo bozo mona vie na ngai ya kewa sololi vie manto sololi ya wa vie sur la propre boss na sola les boss les play azo sola petit naï donc merci c'est à nous à vous remercier Toti ka vient na maboko nzambe nzele ke mama kutana mama lobi donc merci bon rabiso na www.congoyasika.com allez merci bye see